Bondeli au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na kumisi pe na pamboli yo po etozali nzambe malamu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci Seigneur na nyoso sali kati na bomoi na biso. Obateli biso ko banda lendi kino na mokolo ya lelo. Obateli biso banda tongo kino na moma oyo. Yango tozali ko kumisa pe ko pambola yo pona bonté pe fidélité na yo, pona grâce pe faveur na yo sili ko accorder biso. Merci Seigneur Jésus na o nyonso yo bongisi po salela biso na pokwa na lelo. Tosengi yo merci po ete oza nzambe malamu. Opesaki biso souffle de vie banda tongo kino na moma oyo. Obateli biso lisusu na butu na lelo. Seigneur, zwa lokumu likolo na banzambe pe na bakombo nyonso. Merci pour la protection divine na yo. Obundeli biso bakomba visible et invisible. Na moma oyo totiki pokwa na lelo kati na maboko na yo. Yo nde olingi olesa biso lisusu Seigneur. Tika ete kimia na yo ezala bisika nyonso oyo bazali kobelela yo. Présence na yo est régné parmi nous. Ebandeli kino na suka tobeleli yo l'homme de Galilée. Tobeleli yo l'alpha et l'oméga. Tosengi ete molimo na nzambe ezwa contrôle ya situation nyonso. E akotambusa prière na biso. E ezala kati na biso. E intercéder na esika oyo biso toyebi koloba te. Seigneur Jésus, natiki butu na elo kati na maboko na yo. Makila na yo eba na couvrir corps, âme, esprit na biso. Et sécuriser ma pareil, et sécuriser ma ndaku na biso, et sécuriser ma bota na biso. Et te diable azanaïs, accès mon côté à kokota, et sika oyo bana na yo bazali. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nazako telemela oyo nyonso ezali ya yo te. Ezala détruit, paralysé au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso comme ma distraction, divagation des pensées, envoûtement, sommeil spirituel, ezala détruit au nom puissant de Jésus. Na arrêté manifestation nyonso ya diable kati na bomo na biso na makanisi na biso na bandaku na biso. Moto na nzambe consumé et calciné, brûlé. Ba forteresse nyonso ya diable ezala consumé par le feu au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous restera sans effet dans le nom de Jésus. To planter croix ya seigneurie na yo kati na banda kopela mitema na biso. To proclamer victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Tika ete molimo na nzambe et conduire biso e bandeli kino na suka na kombo na Yesu to bondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozi Bible na biso na Luc chapitre 11 verset 21 tina 23. La Bible déclare: lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi
disperse. Parole de l'Éternel. Parole oyo Yesu mutalobaki yango apesaki yango epai ya ba disciple na ye abandaki koyebisa bango alobi ete soki eza na mutu moko oyo azali mutu ya makasi azali bien armé na ndako na ye aza kogarde ndako na ye malamu mutu mosusu aza na pouvoir te ya kokota abotola ye biloko puisque ndako na ye eza en sécurité ndako na ye eza protégé oyo akoki kokota wana ifo azala mutu oyo azali plus fort ke ye mutu oyo akokota wana soki adompte ye eza lokola aparalyze ye aneutralize ye abotoli ba arme na ye azwi yango nyonso akoki akodistribue biloko na ye epai ya bato mosusu abotoli ye autorité ya ndako na ye azwi contrôle ya makambo nyonso yango wana awa Bible ezoloba na biso na message oyo lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison ce qu'il possède est en sécurité. L'homme fort oyo ekoki kozala yo ekoki kozala ngai ekoki kozala monguna pe ekoki kozala bandoki ekoki kozala mutu nyonso oyo babengi l'homme fort. Mais la première catégorie a bazoloba na biso ya l'homme fort oyo ekoki kozala yo na ngai toza ba homme fort oyo Nzambe akelaki na image na ye apesaki biso nyonso oyo ekoki oyo tokoki kozala nango apesi badon apesi intelligence apesi sagesse nyonso oyo tozalaki nango tozalaki en paix tozalaki en sûreté kati na bandako na biso na bavi na biso. Mais soki monguna aye akoki kodétruire bomoi na biso akoki koenvoûter puisque balobi mais si un plus fort que lui survient et le dompte kodompte ezali lokola dominer likolo na mutu koenvoûter mutu wana kozwa autorité likolo na ye donc mutu wana aza susu na pouvoir te soki Nzambe asala yo malamu apesa yo biloko nyonso oza na makasi oza en sûreté place ovandaka na ndako na yo na libota na yo mais soki mutu ya mutema mabe soki diable ya telemi soki ba sorcier ba chef de village ba chef de famille ba e koenvoûter yo okoki kozala oza mayele mais diable soki envoûter mayele na yo abebisi puissance wana akomi na pouvoir ya kokota na ndako na yo ya kodétruire vie na yo ya kobotola donc oza suna sécurité te malgré munoko na yo ozotia nga naza makasi ngai bakoki kosala eloko te mais okomona mutu wana oyo azotia munoko vie na ye eza su malamu te. Pourquoi? Parce que un autre homme fort asi akotaki déjà na vie na ye a dominé na kati ya vie na ye abotoli ye ba arme nyonso abotoli ye biloko nyonso oyo azalaki nango et puis akaboli yango Bible lobi akodistribue yango ntango monguna abotolaka oyo ezali ya biso akodistribue yango epai ya ba oyo ya ye ntango banganga bazwaka bana baza kopesa bato baza kozwa mbongo bazopesa diable asalaka eloko te bayaka kobotola oyo ezalaka ya bana na Nzambe oyo baza kati na distraction ntango Nzambe asali biso toza fort toza riche toza rempli na makambo nyonso mais soki oyo aza makasi koleka biso soki oza na makasi te ya koprotege ndako na yo ya korasire yango ya kogarde yango na kati ya bapriere na kati ya jeûne na kati ya sanctification oyo aza plus fort ke yo kati na famille na yo kati na quartier na yo na entourage na yo akoki kokota abotoli yo biloko wana nyonso akoki kokota abebisi vie na yo achange yango apesi yo ya mabe ya azwi ya malamu akoki kopesa bao bakendaka koluka kisi ya abebisi avenir ya bana na yo. Mais soki totali mpe na contexte mosusu Bible elobi na biso soki mpe homme fort wana ekoki kobaluka ekoki kozala ete soki le diable abotolaki yo mpe osali recours epai ya le plus fort oyo azali Jésus Christ de Nazareth le tout puissant aza mpe na pouvoir ya kokende epai ya diable ye mpe aparalyze ye abotoli biloko wana abobebisi ba arme na ye sécurité wana nyonso azalaka nango mais liboso na Jésus puisque balobi mais si un plus fort que lui survient
vient les dompte soki pe oyo aza makasi koleka bandoki ya libota na yo koleka bato bazosala yo mabe koleka bato baza kobloke yo oyo ezali Jésus Christ soki obeleli ye pe akoki koya akobotola oyo nyonso babotolaki yo akobebisa misala ya Satana akobebisa puissance ya envoûtement akobebisa malédiction akobrise balien alongola oyo nyonso bango babotolaki yo azongisela yo vi na yo ezala restauré oyo ezalaki ya yo oyo ezalaki ya bandeko na yo akozongisela bino oyo ezalaki ya bana na yo akozongisela bino distribuer yango kati na bino. Bible elobi na biso na 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Mutu oyo akoki kosala yo mabe eza kaka mutu azali contre yo mutu oyo alingi yo te oyo alingi bana na yo te alingi yo ozala mpe te alingi yo ozala bonne santé te alingi yo oréussir te yango na Jésus azoloba oyo azali contre ngai adisperse azala mosika kozala pene na ngai te longwa pembeni na ngai yo olingi nga te soki ozoya pene na ngai eza kaka mpo oyo akobotola oyo eza kati na ngai oyo akobebisa oyo eza kati na bana na ngai oyo akodétruire oyo eza kati na kulanga oyo nyonso alingi nga te oyo alobaka mabe contre nga oyo aplanifiaka makambo ya mabe contre nga oyo aza koprepare baku contre ngai Bible lobi azala mosika na biso bapanzala pembeni na biso baoyo nyonso baza ya mabe bazala mosika na biso na kombo na Yesu yango na biso tokobondela selon basije oyo ete Nzambe asalaki biso malamu apesi biso makasi apesi biso badon apesi biso sagesse richesse nyonso oyo tozalaki nango mais diable ayaki abotoli nyonso yango na biso tokosala recours epai na Nzambe tokobelela l'Éternel des armées le Dieu tout puissant Jésus Christ de Nazareth tobelela ye Yahweh Sabaoth oyo aza na nguya oyo azali le plus fort akende kobotola akende kodonte akende koparalyser puissance nyonso oyo ya monguna po biso tozwa ba place na biso bandako na biso ezonga en sécurité tozala en paix yango na tokobondela na basije wana nyonso ndenge molimo na Nzambe ekoriente biso tobandi prière na biso au nom de Jésus banda kosenga merci epai na Yesu oyo akufaki mpo na biso ayaki mpona kosekourir biso ete na pokwa na lelo ako intervenir pe na oyo nyonso monguna asi adétruire na bandako na biso abotoli na bavi na biso au nom de Jésus tobondeli na kombo na Yesu. Éternel mon roi Papa na ye epai na yo po tozali Nzambe malamu. La Bible t'appelle l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth est ton nom. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la bonté et fidélité na yo. Merci Seigneur pour te yo yaki pour na ko sauver, pour na ko secourir biso. Yo lobi ete soki mutu na makasi abali ko protéger ndako na ye. Oyo azali plus fort que ye. Aye akoki ko botola nyonso. Seigneur Jésus, yondo ozali le plus fort, le tout puissant. Yondo ozala nguya ya kobotola oyo nyonso monguna abotola kina bomoi na biso. Yango na tozosenga merci pour la parole na yo, opesi biso na pokwa na lelo. Toyebi ete tozana assurance, tozana Nzambe malamu, tozana Nzambe na nguya, oyo akoki kobundela biso bitumba oyo tokoki te, oyo akoki kobotola oyo nyonso diable abotolaki na bomoi na biso. Yango tosengi yo merci Seigneur Jésus pour la fidélité na yo, pour la bonté na yo, pour l'amour na yo, pour la nyonso yo kosala esuna butu na lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bible lobi na biso na Romains chapitre 10 verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moto nyonso oyo akobelela kombo ya Seigneur Jésus-Christ akobikisama. Natango tobandi ko invoquer le nom de Jésus, le plus fort. Oyo akoki kobundela biso, oyo akoki kotelemela biso. Banda ko invoquer le nom de l'Éternel, ko invoquer présence ya Nzambe, ete ayeba ko intervenir na likambo na yo, ayeba ko lobela yo, ayeba ko kota bitumba na yo, ayeba ko intervenir esika nyonso diable ayaki envoûtaki vi na yo, aparalizaki yo, amodisaki yo, enlevaki ba bénédiction nyonso oyo ezalaki kati na yo.
yo a distribuer yango na banganga na ye na ba magicien na ye yo banda ko be la présence na Yesu banda ko invoquer banda ko talisa ye likambo na yo loba nyonso oyo moni ete diable asi abotoli eza lokola mwana oyo ya muke abimi ete bato ya libanda ba atake ye tango kozonga ndenge nini okoki kobenga yaya na yo ya makasi po akende ko intervenir po na yo banda ko belela Yesu talisa ye likambo na yo po akota a intervenir abundela yo pe o récupérer biloko na yo to bandi ko invoquer le nom de Jésus-Christ to bondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible t'appelle le tout-puissant, Yahweh Sabaoth. Oh Seigneur, la Bible me déclare et que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Ngana eko invoquer comme na yo Yesu. Na eko invoquer le Fils du Dieu vivant. Na eko invoquer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Na beleli o Seigneur Jésus. Kati na bomo inangai, kati na libota nanga. Tala ndenge monguna botoli nyonso. Tala ndenge monguna bebisi bomo inabiso. Ba sorcier mabota na biso. Ba sorcier ba quartier. Ba sorcier entourage. Esika nyonso oyo ba mona kibiso. Na ba bien na ba bénédiction. Na grâce pe faveur. Oyo pesa kibiso. Seigneur Jésus. Monguna akoti na ba vie na biso. Asili ko placer malédiction. Asili ko détruire ma santé. Asili ko détruire avenir. Yangwana biso to ye ko belela yo. Le tout puissant. Le Seigneur des seigneurs. Bible lobi la biso. Si un plus fort que lui. Aye. Ako dompter. Ako paralyser. Yango toza ko invoquer Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le tout puissant. Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Yaka Seigneur Jésus. Na butu na lelo. Na belelio na ndako nanga. Na belelio na libota nanga. Kota likambo nanga l'homme de Galilée. Kota likambo nanga le Seigneur des seigneurs. Kota likambo nanga il est tout puissant. Yahweh Nzambe na Israël. Oya bongwa na kate. Naza kobelela yo. Esika nyonso oyo. Ba homme fort ya famille. Ba femme forte ya famille. Ba enfant fort ya famille. Ba si ba kotaki. Ba si ba détruire ba vie na biso. Ba si ba paralyser misala na biso. Ba si ba détruire ba santé. Ba si ba détruire ba don. Oyo pesa ki biso. Oyo sala ka gloire epai na yo. Oyo pesa ka biso makasi. Seigneur Jésus. Yako ebala ko intervenir. Kati na ba vie na biso. Tozana moto mosusu te. O pesa ki biso misala. Asi abotoli misala. O pesa ki biso ba santé. Asi abotoli santé. O pesa ki bana. Asi abotoli bana. Seigneur Jésus. Toza kobelela yo na pokwa na lelo. Yako kota likambo na biso. Yaka osomba yango. Tozana mutute. Oako ko bundela biso. La Bible déclare quiconque invoquera ton nom sera sauvé. J'invoque le nom de l'Éternel des armées. J'invoque Yahweh Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui est plus fort que Satan. Celui qui est plus fort que les sorciers. Celui qui est plus fort que les magiciens. Celui qui est plus fort que les occultistes. Celui qui est plus fort que les méchants. Jésus. Tika ete bako apparaître. Quand na village na biso. Quand na famille na biso. Esika nyonso. Ba homme fort ba kotaki. Ba botola ki ba bien na biso. Ba paralysa ki biso. Ba mvuta ki biso. Ba modisa ki biso. J'appelle Jésus-Christ. Naza ko invoquer le nom de Jésus. Naza ko belela Yesu Christo. Mwana na Nzambe. Oya kufa ki ponanga. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Jésus-Christ, ngape na ndimeli yo, na boyi ko kufa pauvre, na boyi ko kufa malade, na boyi ko zala anéanti par le diable, na zako belela yo Seigneur. Bible lobi moto nyonso akondimela yo, akokufa te akobikisama. Na beleli Jésus-Christ, le tout puissant, kota na
na ndako na nga papa. Tala ndenge ba magicien bazo dominer, tala ndenge bazo bloquer misala, tala ndenge bazo bloquer ba santé, tala ndenge bazo bloquer ba mariage, tala ndenge bazo skanga ba nzela. Seigneur Jésus, oza wapi? Yaka Seigneur, yaka na bandako na biso, tala ba dossier kangami, tala ba demande kangami, tala venir comme illimité, toza ko tourner en rond, diable aza ko retarder ba vie na biso. Oh Yahweh Nzambe na nguya, naza ko belela yo na butu na lelo, le Dieu qui entend et qui répond, le Dieu qui a dit dans sa parole, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Ton Seigneur intervention rapide, ton Seigneur l'armée céleste de Dieu, et qui t'a la butu na lelo, et si kanyo soba homme fort ba telemi, et si kanyo soba femme forte ba telemi, oh ba paralyser vina biso, oh ba limiter vina biso, oh ba bloquer ba nzela na biso, oh ba kangi ba finance na biso, oh ba botola ba mariage, oh ba botola ba santé. Jésus Christ de Nazareth, na beleli au Seigneur Jésus, yaka o se manifester. Yaka Seigneur, na pokwa na lelo, po etozali nzambe malamu. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Amen. Bible lobi na biso na Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soki mwana moto akangoli bino, bokozala réellement libéré. Yango na lokola biso tozobeela Yesu, tozosenga ye akangola biso, po tozala réellement libéré. Ba vie na biso ezala libéré, biloko na biso ezala libéré, ba na biso bazala libéré. Tobeela Jésus aya ko délivrer biso. Esika nyonso homme fort asakanga ki biso, alia ki biso, envuta ki biso, emprisonna ki biso, a détruire misala, a détruire ba vie na biso. Tobeela Jésus, talisa ye na domaine nyonso o diable asi akangaki, yebisa ye ete Bible lobi soki yo kangoli to kangola kamaka ya solo, aya ko kangola biso po to kangola ma ya solo, to bondeli na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci le Seigneur des Seigneurs, l'unique et le véritable Dieu Papa. Ozanzambe oyo mokote ya kokani na yo. Seigneur ngapela zako bele na yo. Bible lobi si le Fils vous affranchis, vous serez réellement libre. Nazobelela yo Seigneur Jésus. Yako eba ko affranchir biso. Yako eba ko libérer biso. Puisque homme fort, assez à lier ma vie na biso, assez à paralyser misala na biso, assez à détruire bandako na biso. Yango nazo senga délivrance epai na yo. Noboko na yo yanguya, eba ndako kango la biso, na maboko ya batu mabe, e kango la misala na biso, na maboko ya batu mabe. Eba ndako delie biso, esika nyonso o balie makolo na biso, balie maboko na biso, bakangi minoko na biso, bakangi misu na biso, yako eba ko delie biso, yako eba ko délivrer biso, na maboko ya bato makasi, o eza ba chef de famille, ba chef de commune, ba chef de quartier, esika nyonso o ba homme fort bazalaki, ete ba dominer likolo na biso, yaka Seigneur Jésus, délivre-nous, car la Bible déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ton lingito la libérer, ton lingito vivre en paix, ton lingito mona la restaurer réussir. Yango tozo senga grâce na yo, oya ko délivrer biso. Esika nyonso ba dossier na biso e kangami, esika nyonso biloko na biso e kangami, esika nyonso ba voile na ba bague e kangama, esika ba bana ba kangama. Tobeli l'homme de Galilée, yako eba ko délier biso, yako eba ko libérer biso, yaka Seigneur Jésus, ete loboko na eba ndako kota, na maboko nyonso ya bato mabe, ofongola biso, esika nyonso ba emprisonna biso, esika nyonso ba kanga ba vie na biso, esika nyonso ba kanga ba nzela na biso, obanda ko fongola yango, au nom puissant de Jésus. Tozala libérer ce soir, tozala délier ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ma porte à prison est fongwama, au nom de Jésus. Esika nyonso ba bomba ba vie na biso, ezala libérer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus.
Bible lobi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Banda kosenga na nzambe a détruire malédiction nyonso oyo evanda likolo na biso, envoûtement nyonso evanda likolo na biso, puisque balobi soki diable aye akodompte yo, akodomine yo, akoenvoûte yo, akomodire yo po azwa accès ya kokanga bavi na biso. Yango wana tozosenga ete nzambe alongola malédiction, alongola envoûtement, alongola ba parole mabe, alongola biloko nyonso oyo ya mabe diable atiaki kati na bomoi na biso, ba mauvais sort nyonso ya lansaki contre nous. Seigneur Jésus, alongola yango au nom de Jésus. Esprit nyonso ya domination elongwa na kombo na Yesu. Tobondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Israël, ozanzambe na nguya pe na bikamwa papa, na tango nga naza kobelela yo. Bible ezoloba na ngai soki yo okangoli nga na kokangola maya solo, soki diable alansaki ba mauvais sort kati na bomoi na biso, soki ye asalaka ba incantation ba envoûtement butu na moi po ete biso to réussir te, baza koloba maloba ya mabe tango nyonso, baza kobeta maboko, bazobeta makolo butu na moi po ete biso to échouer, biso to beba na biso ba beba, po ete bazwa contrôle ya bandaku na biso, contrôle ya ba vie na biso, basili ko maudire biso. Seigneur Jésus, yango na pokwa na lelo biso tozobelela yo, tosengi ngolu na yo papa, oyeba na kolongola malédiction nyonso oyo ezalaki kopeze likolo na biso, oyeba ko détruire envoûtement nyonso ekakangaki biso, oyeba na kolongola esprit nyonso oyo elataki biso dans le nom puissant de Jésus, oyo nyonso ezali ya yo te, couverture maléfique oyeba ki kofinika biso, tosengi ete ezala dévoilé ebanda kolongwa au nom de Jésus. Ba voile nyonso ya mabe, ba masque de vieillesse o balatisaki biso ete batu babala te, batu babonga te, ebanda kolongwa au nom puissant de Jésus. Malédiction nyonso oyo ekangi ba vie na biso, ba vie physique spirituelle eza ya kokangama, misala na biso eza ko avancer, puisque moto moko asatelemaki a pronosaki malédiction contre ba vie na biso. Yango tozobelela yo o anile ba malédiction nyonso o longola o ebana ko peze likolo na biso, po ete Bible lobi soki yo kangoli biso toko kangola maya solo. Yango naza ko belela que le Dieu d'Israël, le Dieu tout puissant, le Seigneur des seigneurs, o alobi ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toye Seigneur Jésus ete o décharger biso na o nyonso monguna tiaki ya kolela butu na moi na ma vie na biso, a charger biso na malade, a charger biso na échec, a charger biso na condamnation, na limitation, na pauvreté. Seigneur Jésus, yaka o décharger biso, yaka o libérer biso, yaka o longola condamnation, yaka o longola envoûtement, yaka o longola malédiction oyo banai ko peze likolo na biso, balatisa biso ba masque ya mabe oyo tokoki ko réussir te, esika nyonso tokoleka tozali rejeté, tozali humilié à cause Seigneur ya couverture maléfique. Tosengi o délivrer biso o fongola Seigneur o nyonso ekangamaki dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Banda kobela makila na Yesu sanctifié. Bela le sang de Jésus et banda na ko annuler biloko nyonso ya mabe o monguna asalaki pona ko paralyser yo. Invoque le sang de Jésus. Seigneur Jésus, na tango nazali koya epai na yo pona kobela puissance ya makila na yo. Yahweh soki yo yaki ezalaki po eba ko libérer biso, osopaki makila na yo Seigneur po ete biso to kangolama. Yango nazobe la puissance ya le sang de Jésus. Eba na ko sanctifier corps, âme, esprit nanga. Eba na ko sanctifier ya bana nanga. Eba na ko sanctifier ya libota nanga. Eba na ko sanctifier ya bandeko nanga. Esika nyonso oyo malédiction evandaki, esika nyonso condamnation evandaki, esika nyonso masumu evandaki, esika nyonso ba problème
evandaki. Nabeli puissance ya le sang de Jésus. Ebandana ko laver biso. Ebandana ko purifier biso. Le sang de l'agneau de Dieu. Elongola oyo nyonso. Ya malédiction ya condamnation. Ya ba péché. Oyo nyonso kondanaki biso. Oyo nyonso pesa ki diable accès. Oyo fongola ki ba porte na biso. To sengi makila na Yesu. Ebandana ko laver. Ebandana ko purifier. Ebandana ko sanctifier. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ. Quelle que soit la condamnation, quel que soit le péché, oye salama ki na bomo inabiso, oye wuta ki na bapara nabiso, Bible lobi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, mutu nyonso akobele la yo, akobiki sama, ata nazalaki mutu ya masumu, ata na wuti na libota ya mabe, mais soki na beleli Jésus, soki na sengi secours, soki na sengi aide, azan Zambé, le Dieu miséricordieux, riche en beauté, dans la colère, akolimbi sanga, ako secourir nga, ako sanctifier nga, yango nazo senga puissance ya makila na Yesu, ebanda ko sokola biso, esika nyonso, batiaki biloko ya mabe, esika nyonso, babwakelaki biloko yoko ya mabe, makila na Yesu, ebanda ko longola yango, ebanda ko anile yango, maloba nyonso eloba maki, na moi tope na butu, contre ma vie na biso, ezala annulé par le sang de Jésus. Tous à la justifier par le sang de Jésus. Tous à la changer par le sang de Jésus. Tous à la laver par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour la puissance ya makila na yo. Bela makila na Yesu kati na ndako na yo. Bela yango pona bana na yo, pona libota na yo mobimba. Senga makila na Yesu ekanga o nyonso ya mabe ekota te, ekanga ba porte nyonso eloko moko ekota te. Bible lobi soki moto ya makasi azana ba arme na ye eza aza en sûreté, moto ya mabe akoki kokota te. Arme na biso c'est le sang de Jésus-Christ et sécuriser ma vie na biso au nom de Jésus. Éternel et Dieu d'Israël, Père de gloire, Papa, natango nazobe la puissance ya makila na yo, le sang de l'agneau de Dieu, ekota kati na ndako na ngai, ekota kati na vie na ngai, ekota na kati na libota na ngai, ebanda na ko sanctifier, eloko nyonso oyo ya mabe, ezalaki kati na ndako na ngai, ezala paralysé par le sang de Jésus, ezala neutralisé par le sang de Jésus, ezala anéanti par le sang de Jésus, oyo nyonso fongola ka porte, pote monguna akota, nazako kanga yango, par le sang de Jésus, makila na Yesu, eza la fermeture, eza la couverture, ebanda kokanga, bakse nyonso, o monguna itilizaka, nanzela ya finance na biso, nanzela ya santé na biso, nanzela ya ba mariage na biso, nakati ya vie ya bana na biso, na bandaku na biso, le sang de Jésus, eba ko envelopper biso, le sang de Jésus, eza la sécurité na biso, le sang de Jésus est protégé biso, monguna koka lisusu kokota te, na beli puissance ya makila na Yesu, na corps na âme na esprit na biso, na ba pensée na biso, na sagesse na biso, na conscience na biso, le sang de l'agneau de Dieu, ebebisa makanisi na biso te, ebebisa mitema na biso te, o nyonso monguna yaka, makila na Yesu epate na biso, makila na Yesu est protégé biso, tozala en sécurité, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, puissance ya makila na Yesu, ebanda kokanga na butu na lelo, esika nyonso ekangamaki, esika nyonso diable afongolaki, tokangi yango par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, toyebi ete toza en sécurité par ton sang précieux. Merci le roi des rois. Amen. Tozongi na Luc chapitre 11 verset 22. Bible lobi, lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. La 22, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Tozobelela le plus fort, abanda ko dompte, abanda ko paralyser sikoyo.
misala ya Satan. Abanda ko neutraliser yango. Ete biso tozala na makasi ya ko récupérer biloko na biso. Nzambe na nguya abanda ko paralyser ba arme nyonso ya diable. Esika nyonso bato ya makasi wana batelema. Esika nyonso ba chef de famille batelema. Esika nyonso diable aza ko résister. Tobeli makila na Yesu banda ko paralyser bango. Bazala neutraliser, bazala dompter. Ndenge bango balansaka ba mauvais sort. Ete biso to lemba. Bango bakota ba botola. Lelo biso tobeli le plus fort. Jésus-Christ de Nazareth. Makila na ye banda ko paralyser. Ba o nyonso bazo sala biso mabe. Na kombo na Yesu tobondeli. Au nom de Jésus. Éternel et Dieu Tout-Puissant, le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, Nazakobele la Seigneur Jésus, pour être yondo zananguya, yako paralyser puissance Seigneur sur un monde de ténèbres, yondo zananguya, yako paralyser makasi yaba ininabiso, yaba sorcier, yaba magicien, yaba occultiste, ya satana, oyazako boto la bavina biso, oyazako détruire bandaku na biso, yangoto beni puissance ya le sang de Jésus, puisque la Bible lobby, mais si un plus fort que lui survient, il est dompté dans le nom de Jésus. Le Kolabiso Tobelelio, Ozali le tout-puissant, l'homme fort, Oyakele Melakabiso, Bandako dompté, O Nyoso résista Kanavina Biso, Azala paralysé par le sang de Jésus, Azala anéanti par le sang de Jésus, Azala neutralisé par le sang de Jésus, O Nyoso résista Kaliboso et Vina. Azala neutralisé par le sang de Jésus. Oya telema kaliboso ya porte ya vinanga. Azala neutralisé par le sang de Jésus. Oya zwa contrôle ya ndaku nanga. Azala neutralisé par le sang de Jésus. Tozako buka bango. Tozako lembisa bango. Tozako neutralisé bango. Ba homme fort. Oya bakanga kanzela. Oya bakanga ka finance. Oya balobiete mutako bougete. Na pokwa na lelo que le sang de Jésus et banda ko neutraliser bango bakoka ko sala activité mon côté bakoka ko s'avancer te bakoka ko maudire te bakoka ko kanga ba vie na biso te. Le sang de Jésus et banda ko neutraliser l'homme fort, la femme forte, l'enfant fort, oya kota ki na vinanga, oya kota ki na misala, oya kota ki na santé, oya contrôlaka de près ou de loin, oya sala ka ba commande mabe na kombo na Yesu. Azala dompter maintenant, azala neutraliser, azala paralyser au nom puissant de Jésus. Oya kanga ba dossier ya batu, alobi na ko lachete, na ko tikate, esika nyoso ya azali, maboko na ye banda ko lemba, makolo na ye banda ko lemba, au nom puissant de Jésus. Misala na ye salate, bakisi na ye salate, force na ye salate, au nom de Jésus. Baba landa kabiso, na sena pongi, na moi na butu, na kombo na Yesu, bazala paralyser, bazala neutraliser, au nom de Jésus. Makila na Yesu, ebanda ko détruire bango, ebanda ko neutraliser bango, ebanda ko anéantir bango. Le sang de Jésus, oya telemi liboso porte ya ndaku nanga, oya za ko entourer butu la moi, na liboso ya vi nanga, ya bana na ngai, na kombo na Yesu, azala paralyser, au nom de Jésus. Esika to tiaka ba demande na biso, esika to kenda ko luka misala, esika to luka ba klaba étude, na kombo na Yesu, azala paralyser, azala neutraliser, au nom de Jésus. Oya telemela ka ba porte ya voyage, oya telemela ka ba porte ya business, oya telemela ka ba mariage, azala paralyser maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'homme est fort, ce qui a lobby, famille nyonso baniko banga, famille nyonso baniko lenga, ba chef de village, ba chef de famille, o baloba kamaloba suka, na kombo na Yesu, biso tobeli Jésus, le plus fort, le tout puissant, l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel, a paralysé bango, au nom de Jésus, a neutralisé bango, au nom de Jésus. On nyonso ba domina kaba quartier, on nyonso ba contrôler kaba vie abatu, na kombo na Yesu, bazala paralyser maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Natango to bandiko lier l'homme fort, banako kangaye l'homme fort, kangaye basinga, oyo alelisaka yo butu na moi,
lokola Yesu asa paralysé ye azana nguya lisusu te banda ko kanga maboko na ye kanga makolo na ye kanga mnoko na ye kanga misu na ye esika nyonso ye azala lié Bible lobi o nyonso ko kanga na se kanga milikolo tobandi ko lier l'homme fort au nom de Jésus. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Natango Nazako Kendeko lier l'homme fort, la femme est forte, l'enfant fort, Oyazako s'opposer, la volonté na yo, Boutou na moi, et bisoto sepelate, bisoto za la bonne santé te, bisoto balate, bisoto za la kimia mabalate, na kombo na Yesu, l'homme est fort et nyosoana, esika ya telemaka, esika ya lobaka, esika ya pesaka ba ordre. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tozako lié l'homme fort, tozako ligoté, tozako enchaîné au nom puissant de Jésus. Tokangi makolo na ye, tokangi maboko na ye, tokangi munoko na ye, tokangi misu na ye, na kombo na Yesu. Akokoka kosala activité mususu te. Au nom de Jésus-Christ, a touché biso lisusu te. Au nom de Jésus, akoka ko avancer lisusu te. Au nom de Jésus, tozako lié misala na ye, tokangi bakisi na ye, tokangi puissance na ye, tokangi pouvoir na ye. Au nom puissant de Jésus, maloba na ye eyokana te. Au nom puissant de Jésus-Christ, banda ko frapper bango d'aveuglement, banda ko frapper bango de surdité. Au nom de Jésus, homme fort et nyoso, azala frapper d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, bamona bisote, bamona bandaku na bisote, bamona bavi na bisote, bayokate. Au nom de Jésus, bamiroir na bango e panzana. Dans le nom de Jésus, ba caméra e panzana. Dans le nom de Jésus, ba satellite e panzana. Au nom de Jésus, esika nyoso, o batia tour de contrôle, e bandako panzana. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci, les rois des rois. Merci, Seigneur Jésus. Bible lobi na biso na Ésaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Parole de l'Éternel. Ce qui dit à Zakanaba arme. Oya beta kabiso, oya détruisa kabiso, oya utiliza kapona kokota na bandaku na biso. Bible lobi Nzambe pe a créé, oya za plus fort que ye, oya ko détruire ba arme na ye. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Abanda ko détruire ba arme nyoso, oya utilizaka. Ezala détruire ba flèche na ye, ezala détruire magie, ezala détruire sorcellerie, ezala détruire arme nyoso monguna ko utiliser, ezala nile sans effet, ezala détruire. Ata maloba ya mabe, ezala détruire au nom puissant de Jésus. Tozako détruire ba arme nyoso ya monguna na kombo na Yesu. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Arme nyoso o monguna utilizaka pona ko sécuriser ye, pona ko détruire bandako na biso, pona ko détruire ba vie na biso. Ba arme nyoso o ya utilizaka tozako détruire yango au nom puissant de Jésus. Arme nyoso ya maloba mabe tozako détruire yango au nom puissant de Jésus. Magie nyoso ya utilizaka tozako détruire yango au nom puissant de Jésus. Sorcellerie nyoso ya salelaka tozako détruire yango au nom puissant de Jésus. Bakisi nyoso ya zwana mboka tozako détruire yango au nom de Jésus. Banganga na ya utilizaka tozako détruire bango au nom de Jésus. Magie nyoso ya kokende koluka au nom de Jésus ezala détruire na kombo na Yesu. Moto na Nzambe ebanda ko détruire yo lobi Seigneur Jésus.
Jésus, et te créer qui ouvrier, pour être, à créer ma arme. Et pour créer les sous-sous, ou détruire ma arme, wana. Ceux qui ont créé qui Satana, osa capable, Seigneur, y'a qu'à détruire, misala ya Satana. Au nom de Jésus, tobeli Yesu, oya mokeli na nyoso, oya sala qui Satana, les lois tellement détruire ma vie nabiso. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, oya eko apparaître pour détruire les œuvres du diable. Abandako détruire ma œuvre nyoso ya monguna. Au nom de Jésus, abandako détruire magie nyoso elelisa kabiso. Au nom de Jésus, bampungu nyoso ekanga ba vie na biso. Ezala détruire au nom de Jésus. Occultisme nyoso, ezala détruire au nom de Jésus. Sorcellerie nyoso, ezala détruire au nom de Jésus. Maloba mabe nyoso, ezala détruire au nom de Jésus. Envoûtement nyoso, ezala détruire au nom de Jésus. Malédiction nyoso, ezala détruire au nom de Jésus. Arme nyoso diable a ko utiliser, ezala ya kufa, ezala ya malade, ezala ya pauvreté, ezala ya limitation, ya célibat, pona ko lelisa biso, toza ko détruire yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre moi restera sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. La langue d'incantation, la langue magique, la langue sorcellerique, la langue judaïque, la langue diabolique. Oh nyoso wa magicien malobaka, oh nyoso wa ndoki ba pronosaka, ezala condamné au nom de Jésus. Ba langue wana ezala condamné, maloba wana ezala condamné. Elokanate au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci l'unique et le véritable Dieu. Papa na commission pour tous amalam. Merci Seigneur Jésus. Merci. Bible le binabiso. Luc toujours 11, 22. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Le colato détruit ma arme naye. Bible lobby, il distribue ses dépouilles. Abadi ko kabola biloko o ya yibaki. Biloko nyonso o ba yibaki biso. Tika ete loboko na nzambe kote banda kozwa biso pe avec Jésus, avec le Saint-Esprit, doza ko récupérer biloko na biso ba pui ba dépouiller ki biso. Biloko na biso ba pia ki na ba vie na biso. Tango akota ki na bandaku, ayiba ki biloko nini, ayibi nini na vie na yo, azwa ki nini, bandako récupérer yango. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Récupère oh nyoso ezali ya yo, oh nyoso ezali bandeko na yo, bandako kaboli la bango oya bana na yo bandako pesa bango balobi ete soki azui abandi ko distribuer bandako zo yango kabola pe bandeko na yo bana na yo o nyoso yo ko récupérer na maboko ya monguna au nom de Jésus. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, merci Seigneur Jésus, pour être yondo zako bundela biso, des combats visibles et invisibles. La Bible déclare, était oyo nyonso se confiaka epai na yo azalaka jamais dessus. Lokola biso tobeleli yo tondimi ete yo pesi biso victoire, yo osili ko neutraliser, yo osili ko détruire, yo osili ko pesa biso elonga. Yango na tango oyo toza kokende kozwa oyo nyonso ezalaki ya biso, oyo badepuyaki biso, oyo bapiyaki biso, oyo bakangaki na kombo na Yesu naza ko récupérer oyo nyonso monguna yiba o nyoso azwaki na ndaku nanga, o nyoso azwa na vie ya bana nanga, naza ko récupérer yango au nom puissant de Jésus-Christ. Nyoso oya botolaki ezala intelligence, ezala sagesse, ezala badon physique, badon spirituel, na kombo na Yesu naza ko récupérer yango au nom de Jésus. O nyoso ya malamu o epesaka makasi kati na ba vie na biso, o epesaka kimia kati na ba vie
na biso o monguna botolaki toza ko récupérer yango au nom de Jésus naza kozwa mabala ya bandeko nanga nazongiseli bango yango au nom de Jésus ba santé na biso nazwi ya bana nanga nazwi ya mobali nanga nazwi ya mama nanga nazwi ya bandeko nanga naza ko distribuer yango kati na moto nyonso o ba botolaki eloko na ye. Reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. O nyonso ezalaki lipamboli kati na libota nanga diable apiyaki diable akangaki naza kozwa yango nazongeseli bango na kombo na Yesu. Bana nanga bazwa mayele na bango bazwa sagesse na bango bazwa badiplome na bango bazwa avenir na bango étoile na bango ebriller tokende mosika avec Jésus to réussir à tous égards dans le nom de Jésus. Misala na biso ba botolaki toza ko récupérer yango mikanda o bakanga toza ko récupérer yango topesi ba o bazangaki au nom de Jésus. Ba voile o bakunda toza ko zwa yango topesi ba o ba botolaki bango au nom de Jésus-Christ. Tozo zwa biloko na biso esika nyonso bakendai ko bomba yango bambongo na biso ekota na banque à ténèbres toza ko récupérer héritage na biso au nom de Jésus. Bako profiter na yango te bako sale na yango te toza ko zwa yango na maboko ya bato ya makasi lokola Yesu a paralysé bango naza ko récupérer nyonso ezalaki yanga naza ko zwa yango o ezalaki ya bana nanga naza ko zwa yango o ezalaki ya mobali nanga naza ko zwa yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour te pesi biso grâce ya ko récupérer o nyonso ba piyaki kati na bomo ina biso au nom de Jésus. Merci les rois des rois. Merci les seigneurs des seigneurs. Amen. La Bible déclare dans 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Tobandi ko kene ko panza. Ba o nyonso ya mabe o bayaka tout autour na biso. Ba geôlier, ba surveillant, ba soldat, ba o nyonso bayaka kozwa information ba memaka esika ya mabe o baza kofile ba vi na biso omonye lokola camarade ozopesa ba information nyonso. Bible lobi oyo aza na biso te oyo aza contre biso abanda kopanzana. Saint-Esprit de Dieu a localisé Batouana, abanda ko panza bango au nom de Jésus-Christ. Bazala pe na bisote na kombo na Yesu. Le puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui n'est pas avec moi disperse. Au nom de Jésus. Oh nyoso zali contre nga. Oh nyoso zali contre ndakunanga. Contre vie nabiso. Contre misala nabiso. Contre mabala nabiso. Au nom de Jésus. Nazako telemela yo. Tika molimo na nzambe. Ebandako benga na yo mosika. Au nom de Jésus. Ebandako panza bino, quel que soit nombre na bino bozali, o bo entouré biso, na kombo na Yesu, bobanda ko panzana, au nom puissant de Jésus-Christ, bozala dispersé, au nom puissant de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, au nom de Jésus, et celui qui ne semble pas avec moi disperse dans le nom de Jésus. Molimo na nzambe panza bango, esika ba osala ba réunion, esika baza ko se consulter, esika baza ko s'associer, ba panzana au nom de Jésus. Bazo luka ba raison, bazo luka force, ba luka ko attaquer biso, ba panzana au nom de Jésus. Tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ba panzana, ba panzana, ba panzana. Saint-Esprit de Dieu, panza bango au nom de Jésus. Semer confusion dans kana bango au nom de Jésus. Ba yo kanali susute, ba sa société, ba poussa na pele na bisote, na kombo na Yesu, na semer confusion, na semer pagaille, na kaya ba sorcier, na kaya ba méchant, na kaya ba ennemi, na kaya ba occultiste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Amen. La Bible déclare, la psaume
55, verset 16. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans l'heure des mers, au milieu d'eux. Kufa et surprendre bango. Poete soki totiki bango lobi susu bakoya bakobotola o nyoso tozanango. Bazala surpris, esika wana ya azosala fier, esika wana ya azoloba mabe, esika wana ya azokanela, azala surpris, ete kufa e zoye, akweya akufa. Mutu nyonso ayaka kobotola biloko na biso, mutu nyonso ayaka kosala biso mabe. La mort les surprenne. Au nom puissant de Jésus, ton bon Dieu. Éternel et Dieu d'Israël, Père de gloire, Papa, bisope tozaliko bonde la comme David. La Bible déclare que la mort les surprenne, qu'il descend vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur cœur, la méchanceté est dans l'air des mers, au milieu d'eux. Et si quand nous sommes vandi, baza toujours na haine, baza toujours na jalousie, baza toujours comme murmurer, baza toujours méchant contre la vie na biso. Si quand été kufa et surprendre bango, mutu nyoso atondani na jalousie, azoluka ndenge na kosala biso mabe, na kombo na Yesu, que la mort les surprenne au nom puissant de Jésus et surprendre ye na kombo na Yesu. O nyoso alobaka mabe, o nyoso akanisaka mabe, o nyoso na ndaku na eba meditaka mabe, ndenge nini ya kodetruire baninga, ndenge nini ya kobebisa misala, kobebisa ba réputation ya batu, kobebisa ba vie ya batu, kokanga misala ya batu, na kombo na Yesu, kufe surprendre bango au nom puissant de Jésus. Tango azako se glorifier, tango azosala ba plein mabe, tango azako accuser batu, au nom de Jésus, que la mort les surprenne, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il descend vivant au séjour des morts, ba magicien, ba occultiste, ba méchant, ba jaloux, ba onyoso ya mabe, o ba liaka minu, o ba betaka makolo, o ba betaka mabumu, o ba betaka mimpende, butu na moi, bazolo ba na semai, bazolo ba na village, bazolo ba tongo tongo, bazolo ba na katia butu, ete bisoto beba, que la mort les surprenne au nom de Jésus, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, au nom de Jésus, car la Bible déclare, les méchants seront retranchés et les justes posséderont le pays. Tika ba méchant bazala retranché, na kombo na Yesu, ba bazaba chef ya bureau, oh bazaba collègue ya misala, balingi baninga ba avancer te, bazo ba promotion te, bazo ba poste te, bazala retranché maintenant, kufa et surprendre bango, au nom puissant de Jésus, ba onyoso mitema mabe, bazo kanga banzela, baninga ba réussir te, ba voyager te, ba bala te, na kombo na Yesu, bazala neutraliser, bazala détruire, bazala exterminer, bazala surpris maintenant, kufa et emporter bango, pour être biso tozala libéré, to posséder ma vie na biso, to posséder bandaku na biso, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci. Le roi des rois. Tozu Exode 14, verset 19. Exode 14, verset 19 jusqu'à 20. La Bible déclare: l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tozo senga ange ya Nzambe. Ane o Nzambe alobaki ete ye moko akotambola na biso, ye moko akodirige ba vie na biso, ye moko akozwa contrôle na biso. Ange ya Nzambe oyo abandaki koconduire biso, oyo abandaki kozala liboso na biso, comme batake ebandi koya na nsima, comme komba ebandi otelema, babandi koatake ba finance, babandi koatake bana, babandi koatake misala, babandi koatake mabota. Biso tosengi ange ya Nzambe oyo abandaki kotalisa biso nzela, a changer position.
position. Akende na sima ndenga changeaki. Na bana Israël tant Pharaon s'est levé pour la kolanda bango. Akanga nzela maintenant. Côté na biso mwinde pela. Côté na bango mulili ekota. Bakoka ko s'approcher lisusu na biso te. Au nom puissant de Jésus-Christ au monde. Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus, yondo lobaki okotambola na biso, yondo lobaki okoriente ba vie na biso, yondo okodirige biso, yango na lokola biso lelo tobeleli yo, totiki ba vie na biso na maboko na yo, tika ange na yo, oyo plasaki liboso ya ba vie na biso, oyo aza ko conduire biso, oyo aza ko protéger bandako na biso, oyo aza ko protéger bana na biso, ennemi atelemi, pona koya na sima na biso, alinga surprendre biso, abandi ko toucher misala, abandi ko toucher ba santé, abandi ko toucher ba vie, na kombo na Yesu, to sengete ange ya Nzambe, ndenge a changer ki position, na bana Israël, na moment oyo, que les anges de l'Éternel, o ba kampaka tout autour de nous, ba changer position, ba baluka na sima, esika ba ennemi bazakoya, esika bitumbezo uta, au nom puissant de Jésus, batia molili na nzela na bango, na kombo na Yesu, ba mona biso lisusu te, ba s'approcher lisusu te, au nom puissant de Jésus-Christ, ba localiser biso lisusu te, au nom puissant de Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel, abaluka, esika nyonso ba ina biso bazo telema, na gauche, na droite, devant, derrière, que l'ange de l'Éternel a surprendre bango, au nom de Jésus, akanga banzela nyonso bango bakobimela, bamona molili au nom de Jésus, tika bandako na biso to vivre miracle Nzambe, to mona éclairage Nzambe, to mona nzela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, o ezalaki molili échangé, et comme éclairage, et comme bénédiction, et comme réussite, dans le nom de Jésus, puisque Bible le dit, tango ange a changé position, ténèbres ekotaki na kaya b'Égyptien, lumière etikalaki na kaya bana Israël, na kombo na Yesu, nazo senga na butu na lelo, ténèbres ekota na kaya ténèbres, ekota na kaya diable, ekota na kaya ba sorcier, ekota na ndako ba sorcier, ekota na ndako ba magicien, ba mona nzela te, au nom de Jésus, bakoka ko s'approcher te, au nom puissant de Jésus-Christ, bisoto avancé avec la main de l'Éternel, avec la puissance de Dieu, avec l'ordre du Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Tozosenga merci epai na Nzambe na oyo nyonso asali kati na bomoi na biso bela makila na Yesu ezala sikoyo frontière oyo bakoki koafranchir te oyo nyonso akomeka lisusu mpo ya kokota na ndako na yo mpo ya kotouche vi na yo azala englouti na mer rouge ndenge basoda ya Pharaon bazalaki englouti na bachar na bango. Senga makila na Yesu ezala frontière na biso ezala protection na biso totiki buto pe weekend nyonso na maboko na Nzambe au nom de Jésus. Éternel et Dieu créateur du ciel et de la terre, Papa na kumisi pe na pamboli yo po etozali Nzambe malamu. L'alpha et l'oméga c'est toi Jésus. Na ekoneto la kombo na yo na nyonso yo osali. L'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, au combattre pour nous des combats visibles et invisibles. Au intervenir Seigneur, et si nyonso oyo l'homme est fort à kotaki. Toi le Dieu tout puissant, tu nous as libérés. Au libéré ba bien na biso ba piaki, au libéré ba vie na biso ekangamaki, au fongoli banzela na biso, au intervenir Seigneur bisika nyos, au détruire ba arme nyos ya monguna, biso lelo tozali libéré, yango toza ko glorifier, yango toza ko adorer, yango toza ko remercier, na nyonso yo sali, na lobi merci Seigneur Jésus, nazobe la makila na Yesu, eza la frontière maintenant, où eko séparer biso, avec les hommes forts, les femmes fortes, dans le nom de Jésus, nenge
mer rouge et kabolaki bana na Israël na ba égyptien au nom de Jésus na beli makila na Yesu et couvrir biso et sécuriser biso ezala ebale monene o monguna ko eko affranchir lisusu te liboso ya ndako nanga tout autour ya vie ya bana nanga ya libota nanga na tie makila na Yesu oya koluka kolanda oya kolinga tia loboko oya kolinga continuer ko détruire azala ngouti par le sang de Jésus ndenge bana Égypte bazala ki englouti dans la mer rouge ba soda pharaon na ba char na bango ndenge bazala ki englouti au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de Jésus nous serve de signe na ba mbongo na biso na mituka na ba ndaku na ba vie totie makila na Yesu oya komeka azala englouti par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozui passage na biso ya suka ezali Psaume 46 verset 10 à 11. La Bible déclare: c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Parole de l'Éternel. Zamba aza koloba na biso aza ko rassurer biso ete yende mutasili saka bitumba yende mutasili saka ba problème ye wana mutabundeli biso na pokwa na lelo a briser ba arme nyonso ya monguna a buki a rompre yango ba lance nyonso o nyonso ya utilizaka a zikisi yango na ba char de feu na ye moto ya nzambe zikisi o nyonso monguna a utilizaka aza koloba na yo: arrêtez maintenant, tika kolela, kozala na kobanga te, parce que oyo abatelaka yo azali l'Éternel des armées. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oyo azobatela yo a dominaka na likolo, azako dominer pe na se. Kombo na ye l'Éternel des armées oyo abundeli biso. Nzambe apambola biso tokutani lundi na kombo na ye.